Bom dia a todo o povo angolano de Cabinda Cunene, a todos da Congo no mundo inteiro. Bom dia. Aqui o vosso irmão Toine Congo, o apresentador do nosso programa Ana Necongo. Meu povo, onde estiver neste momento, que embote quieno. Cocanda de Nicongo, entendo que esses dias vou deitar bombas. E bombas será toda a história. Tudo que nós nunca contamos, eu vou contar isso. Mas dia de hoje vamos falar da reunião, vamos falar da nossa associação. Cocanda de Nicongo é Zoa Kakondi Bakanda. Koputu Toiza, Baba Toiza. Ekwaku Toiza, Atu, Mugana Pilakani Nangabo, Ekwaku, Watadingani, Kachietoko. Kansi Atu, Mukunda Kisongi Nangabo, Kwaku Putu, Totoma. Ekwaku Putu, Luzingu, Pasiluni Nanga. Ankaka, Mugana Lagiri Nanga. Ankaka Tuka Kaitila Kuputu. Zingila Kaka Kunanzon Keto. Ankaka Keto, Defuka Goau. Kansi, Eulu, Itoma Tete Dioko. Kansi, Emankaka, Tufete Moboba. Bande Konangai, Lelo na Monaki. Na change nanu nzembo na biso ya entrée. Bandeko na ngai lelo na kolobela mingi association na biso. Bandeko nayebi ke mingi bolandaka ngai na Angola, na Poto, partout bozali batu ba zwaka ba video ti na Pôle Nord. Une fois ndeko moko abenga na Pôle Nord kuna abala mundele akoma kovanda kuna. Azana ndeko na ye na Europa watindilaka ye video azali koloba na Kikongo. Ndeko wana sepela asala nyonso azoki nimero na ngai abenga ngai. Ndeko merci mingi pona geste wana yo salaki. Mais bandeko nalingi na rappel bino likamuko, nalingi likambo bo comprendre yango. Vous savez, biso tobotami partout. Ozali na ba oyo babotami na Congo RDC, ba oyo babotami na Congo Brazzaville, ba oyo babotami na Côte d'Ivoire. Tolobelaka bango mingi te. Tozana ba oyo babotami na Gabon. Topalaka na bango mingi te. Tozali na ba oyo babotami na Portugal. Nazali na koko na ngambo ya mobali. André Tchemine, ye akenda na Portugal na 54. Uta Angola. Tozali na bana babota pe kuna. Tozali na bato ebele. Biso bazombo. Lorsque je dis bazombo, naza ko généraliser yango. Bandeko na ngai na koloba ba video mingi na portugais parce que namoni baleki mingi oyo ya biso ya portugais bazotuna batuna mekota quand você fala Kikongo, fala em português, não sei que, fala em lingala. Também tens de esclarecer aquilo que você fala em português. Porque quando sentamos, debatemos, coisa que você faz sair na epsa bango ou na epsa rabino, ezali ba vérité. Ngai na vie naza privilégié. Ya koyeba na batu moko boye da ça fait des années batu wana ngai pe na yeba ki bango te ki bakozala
Par exemple, tu es un peu là, tu as fini là, je ne savais même pas ça. Parce que quand on a moi, nous avons et na senga ka merci na batouana jusqu'à présent, ba gardangai à côté na bango. Vraiment, nazana ba vie mususu bazali susu te, mais bazala nanga comme leki na bango, nazala proche na bango, na profita ti na pona mandefa pembe, na profita comme na makambo mususu ba yebisa ngai. Et c'est ça que j'ai fait aujourd'hui, makambo yango, na bana ko yebisa bino yango. Makambo mingi na koloba bakokama me leki oyo makambo oyo ayebeli yango wapi nazalaka mwana me na age mpenza ezalaki age moko suffisant mpo makambo na bosa na yango te ndabona kopesa bino bakombo na baplace meme na badate donc même plus loin oyo batana bomoi nayebi ke bavie yango bakobima te mais ils diront ça que non endio mwana ke na olaka kamakota boba makieleka mono zengudi nze kanda diani mamuka popele makieleka. Quero agradecer todos que mais velhos, que são do MPLA, da UNITA, que eram da FNLA, que eu conheci na minha infância, que eu conheço até hoje, ainda me dá o privilégio de aproximar-se deles sem nenhum obstáculo. E eles me dão aquele privilégio de fazer pergunta, de comer com eles. E eles sempre disseram que na versão um miúdo respeitoso, que nós gostamos. Eu nunca vou esquecer isso. Como sempre disse, nunca trairei e nunca vou trair. Os que me deram um privilégio. Mas estou apenas a contar observações. Aquilo que devia ser feito para o nosso povo nunca foi feito. E nós nos encontramos hoje nessa situação. E chegou o momento de contar a verdade ao nosso povo. Porque se nós não contarmos isso, vamos cair na situação que está acontecendo no Congo. Principalmente brancos que nós vimos, que nós pensamos que são nossos aliados, são nossos inimigos número 1. E no nosso meio temos nossos, que pensamos que são nossos, também inimigos, por causa do pão, talvez da mulher, sacrificam o sangue do povo angolano. E, sobretudo, caímos também nessas armadilhas da língua portuguesa. Porque ele fala bem português, ele consegue explicar. Eu tive em Luanda no ano tal, então você pensa que ele é angolano, enquanto que é infiltrado, que não tem nada a ver com Angola, mas está a ver o benefício dele para tirar daqui de Angola, para levar na sua terra e gozar. E nós a morrermos. Povo angolano, todos na associação. Tosala kombo ya association oyo ana ne Congo. Bandeko, banda tozala na poto awa. Na yoka na ngai, ndeko na ngai de Paskondinga. Na lingi na teta mwa muke. Ndeko na ngai Kiamsitu. Ami Eliano. Ndeko na ngai José Wanduka. Bana ya France. Soleil Tangu na Alemania. Kosi yebo kosi gwani mwana kosi ntekelo kosi tumvulu kosi be kosi kimbote kya ukibila kene kupembele kosi Alemania nazana batu ebele ndeko na ngai Leonardo Nzoluvonda Manu Costa Lukombo Kienga Kituya bana oyo babotami na Pointe Noire na Congo Brazzaville. Domingo Jupetokele Bisigenima
Tabonta, muito conhecido cantor angolano. Batu ebele, Manu Ngombo Masivi, Manu Zakaria, Diogo Pilula. Bandeko Pastor Simba, desejo de boa saúde. Irmão Chora, Maître Gibril. Ba mama Kwetela Diotamba, Manzambe na Bélgica, Manu George Sandi. Mama Mimi Chamindele. Mwana utbwa kuntika tolo kako, kembote kiaku. Ba mama bazali ebele. Mama na Allemagne na bosani kombo. Ndeko na biso ya journaliste levuka kombo eko ya. Bandeko na ngai soki lelo tokomi na poto, c'est parce que nos parents étaient unis. Ba circonstances nyonso ezalaki partout où nous sommes passés, mais nos parents sont restés unis. Likambo ezalaki moko lite pour la libération Angola comme indépendant et puis tozonga na mboka na biso. Bandeko, à cette époque, tout le monde n'était pas riche. Mais suite à union wana esalaki force, oyo nyonso akufaki azwaki kokoso abelaki, bangole wana bakendeki kotala ye kosunga ye. Bakoki ko résoudre oyo bakoki ko résoudre comme aide bakopesa na mutu wana. Na kwa sirebino à l'extérieur et pas to utaki tozalaki à cette époque ba difficulté ezangaki te, ba circonstances nyonso esengaka ba difficulté ya mokili ezalaki kosalemela biso. Tozalaki na bato bazalaki ba pauvre bazokoka te, tozalaki na bato bakomaki ba riche, tozalaki na bato bazalaki na ba moyen moko normal, et nous avions aussi des fous, des malades, des prisonniers, toutes sortes. Il y a ma camp tozalaki na bango. Mais chaque fois que muto zalaki kokufa, moto wana bazalaki kokunda ye. Moto moko te ya biso ya Angola abwakamaki. Nazokene nasala mwa ba rappel ya mike bandeko na ngai po na faire penser bino. Bandeko, makambo nazolobela lelo, tangu tozongi na Angola, mingi na biso na Angola tokomaki kopanzana. Tozobima biso bakela ba Suisse, bakela Allemagne, France, États-Unis, partout, Portugal, nous sommes là. Autriche, partout nous sommes là. Suède, Norvège, partout. Mais tilelo tokokate kosala association ya biso bana ba Congo oyo ekoki kovanda. Partout tomekaki yango, il y a eu des problèmes, des divisions, séparatisme, makambo ebele. Bandeko, na Angleterre tosalaki yango liboso, mwa mbongo ya ndambo tosalaki bale yango. Manu Masif, Ngombo Masiva da témoin. Irmão Chora, Maître Gibril, Pasteur Simba, bandeko américain autour kufa. Tout ce monde-là était des témoins. Père Moulangi, Manu Bernardo Ndombele, Manu Dario, tout ce monde-là faisait partie et loko tosala ki kombo nango Mutwa. Mutwa wana e mwangana ti lelo suite ezate kaka 1000 livres ya pamba tosalaki. Et na nyonso tosalaka toujours kesi za maboko nanga. Na yoka kate bobimio te kiemena kutu aliaki mbongo, na yoka kate bolobaka yango. Mais parce que boyebi ke côté wana honnêteté côté nanga ça a toujours existé. Boyebi ke ngai nazalaka firme na misala o nazalaka vraiment ferme, donc côté wana ba bi ezalaka te. Et côté musala
na lingaka te mutu moko ya oyelanga ko age o soki nini non mosala ezali mosala surtout soki ozali mwana ya mboka il faut patriotisme emonanaka il faut aimer ton peuple il faut aimer pays na yo et moi ça m'étonne que sika oyo salelaka oyo ko bongisa yo na peuple na yo mais yo lingi yo bonga peuple bonga te changement za na mboka na yo te ozali moto to za moto te bandeko namonaki ke tozokende soki génération na biso esili bana oyo toboti na poto tozokoka kodirige bango te tozokoka kokide bango te l'exemple là bana mosusu makambo mingi bayebi su te baza meme na soni kobaningi no my dad is from Angola, my dad is from Congo, my dad is from whatever it is baza na soni parce que bamoni ke balingi bayebela bango bana ya poto parce que anglais na ye eza différent na tatane kutu anglais la baka malamu te bana na baza na honte mais bayebi te ke tozali na bakolonie différente toza na bato na langi na bango tata na yo soki akoyi na français na portugais soki na monoko nini kuna monoko wana ekozala na difficulté esadapte na Angleterre na anglais bato mosusu baza bakolonie anglaise bapere na bango peuvent toujours s'exprimer parce que bauta na colonie anglaise bandeko yango bomoni nga lelo oyo nalingi nalimbolela bino ke ntango bosali eloko bolingi eloko nekende liboso bokoki kotikaka te ennemi aya bandeko association ana ne Congo ngai mutu nasala yango ntango nasali yango ezalaki basé surtout mingi na bapense ya bancêtre na nga bagrand parent na ngai oyo bazalaki koloba na ngai na mbula na vandi na poto naye kotala na moni mais non pas possible donc tokokufa pe totiki legacy moko te na bana na biso bandeko je vais vous rappeler mingi na poto ozomona kino tata akufi mama akufi bana wana bazwa chance okende mboka te bamona ba grand parents na bango donc ils savent rien si à l'exception ya internet ye batalaka ba théâtre ba bêtise wani Afrique batalaka bamona yango bulo bazoseka ba parents na bango ba économisaka jamais que non bana biso niza ba Nigérie ba colonie anglaise bazaka que non chaque année tata travaillaka bana fuba kende mboka na bango bana ba grand parents ba ba ndeko na bango ba tante na bango ba oncle na bango mingi na biso esalamaka nango te okomona ye soki kaka ye akufi soki mwasi akufi mobali atikali mobali akomi na difficulté na bana bakomi éparpillé bakomi bana bikolo mosusu et c'est la fin mingi bakokende kuna libala esimbi te babotisi ye bazongisi ye baza na badifficulté ya biloko kolia mobali ye akoli nigérien mwana ye akoli congolais angolais biloko kolia eza komatch te et surtout séparation mwana azongi na ndako badifficulté ezoya ekomi ke ofutaka banini bazoko s'en sortir te badivision ezoya na mabota badiscussion moko inutile ezosalema parmi biso libota ezopanzana tata okende ngo na akufi bana batikeli kopanzana surtout baoyo baza kaka bango moko baza na bacousin te baza na bapetit sere te bapetit frère te bagrand frère te ezokoma difficile libota ezali kopanzana na poto bandeko bana wana ezokoma triste nga naza na nièce moko na France tata na mama kizeleki na ngai ya mwasi akufi mobali pe beau frère ekokufa aujourd'hui que vous parle nièce na ngai aza na Martinique donc abali ekolo mosusu bakende na Martinique et moi je ne suis pas au courant olimbisa ngai vous imaginez soki kuna kokoso esalami kuna na mwana oyo ya biso c'est ma nièce mais tokos'en sortir comment donc libota ezokende pasi na motema
bandeko yango wana namonaki association il faut esalema, il faut to unir libota oyo, il faut to teya, et à travers l'association oyo j'ai pensé à beaucoup de choses oyo na komaki que oyo tokosala yango petit à petit. Il faut d'abord to banda na mikanda, to légaliser mikanda ya mboka oyo parce que c'est un travail kokoma kotanga. Ce qui to légaliser mikanda na biso wana, il faut to créer culture na biso. Na komaki na idée il faut konono ezonga parce que konono eza na musique moko oyo il faut to expliquer na batu na mindele na mokili mobimba. Na bandaki yango kaka na kati ya misiki oni ya konono batu ya mitema mabede ba bandi kokoma yebite biro kokota yebite alingi alaksa ke non ngai mtu na yebi misiki nga na sala ki boy lokola yebi misiki yango kasi fait tout ça sala misiki yango bimisa yango etambo misiki yango zokoka yango te ngai mutu na kuzana ba biro na kokota kozo ba instrument bloc ebele na ba salle po misiki wana ebeta misiki wana salema ngai alingi koyina bandeko nazana eloko moko nzambe atia kati na ngai abaki kombo na ngai kiamena soki ba koko na ngai basi bayebisi ngai ke non eloko oyo telema sala yango toujours na telemaka nefsi bato keno batindi nga nasala eloko boye parce que ezalaka spirituel soki na bandi yango nakendeki na suka na yango. Bandeko na ngai association oyo tosali po unir peuple na biso et je vous assure tokende musika baliti koya mitema mabe bakoya bako créer mastolo na kombo ya batu parce que parmi biso pe tozana bato oyo bazana bango mayele te akonda kwa ngando bakoyela listo ata yebi oyo ozali mais soki bayebisi ke nomoni yekutu asala ki boy yekutu mona mutu wana ata poison akoya na yango au moment yo sala bien pona bango. Bandeko na solole bandeko mingi ya France ya Allemagne ya Hollande nalobaki na kokoma partout likambo nyonso eza na tango na yango. Canal oyo ezali po ekomisaka message epa na bino ndenge loba mikolo koso diambo etangwani bokomona l'air moko na kokoma partout bino bozali moto moko akoloba message ekokoma na mokili. Bokota na canal na biso bo s'inscrire kota kaka na YouTube beta Ana espace N espace Congo avec K okomona numéro na biso ezali 0044 740 40 22 3 27 okotanga na WhatsApp okomi okobenga toujours tokosala échange ya ba idée ba pensée tozali te poto ina bato mais tozali poto unir tokala mika mimbwa leki la baki mosi sikamena baki mosi. Nous avons une histoire à raconter et histoire na biso mokili mobimba ekoyeba yango. Peuple angolais nanu ayebi histoire na biso te. Na kati Angola tozana ba royaume comment dirais-je peut-être ndenge na bango bongo tozana nzinga mbandi azalaki kuna tozana nzinga nkubu tozana royaume matamba tout ça esali na sud tozali na le nom m'échappe encore ekoya bandeko il faut ba histoire na biso to na ko raconter yango ngai na komi na tango sikoyo na bana ko raconter yango na portugais pour bato bayeba comment que portugais mbo na niveau a unir Angola asala Angola
ndenge na komi na niveau ke apa na koyena bapaya po bana ko diviser po bani ko banga biso bandeko na eloko oyo tosali na Angleterre association ana na Congo benemi babandi ko ya cc kaka bato oyo ya biso balingi babanda ko utiliser ba kombo ya bato surtout ngai parce que bazoko ko détruire ngate mingi bakanisa nini ke non peut-être bakozwanga na lokoso ya mbongo bazokoka te tokozwa ye na likambo ya basi bazokoka te tozwa ye na kala ezalaki ye abundisaka bato liboso ezalaki bongo soki na siliki te ye mosala nde kobunda donc yango bazali koutilize mpona koaffaiblir nga nde komonake no makambo mingi ntina ya kosilika eza su te parce que balingaki bautilize yango di fait ke nazalaka tellement juste nazalaka direct na comme na face donc écoute ne vient plus toi na besoin de parce que tu es un aventurier nga nazalaka bongo donc nazalaka direct na mutu nazalaka besoin na kobanga te ozala mukolo ozala leki soki na moni ozali destructeur moko boye mais pourquoi bazala no kati na bato bamikolo balobaka esika liwa esalamaka to soki ndoki ya lemutu bakanisaka ndoki na kopanza libota mais non soki ndoki ya lemutu fiti mona bo epate dia okulu di italele kiadi ebendaka baninga bazala ensemble epanzaka bango te mais nata tsangu yani mwange kanda nata tsangu ayaka na basango oya mabe pardon bato bazali faible bazali emporté na makambo na bamoni doseki finga tosima mokongo ale bino bozali emporté na mabe wana parce que bino moko bozali bato ya mabe bosalaka cachette tango bayebisi bino mabe bomoni eza ya solo tondimela moto oyo donc nata tsango nde moto apanzaka bato me bandeko tokomi na niveau sikoyo il faut bato ya mabe oyebisaka bango donc ngai nakosa charge nayebisaka bato mosusu ke no écoute yo problème eza nini mbongo ocontribue combien na makambo tosalaka ale tobenda bamekanisme ya banque totali oyo acontribue tosi yango twanoseke no mutuki ngandi lokazaka motema mabe alors banda acontribue kaka soit un livre alors soit un livre on tobimisi yango na compte tozongisili ye tala mikanda atiaki na mwa kingandi kombre moto yango kingandi mpo bato mpe bayebaka ye na makambo bakozala nango moto ya bongo baacceptaka ye su te pour faciliter les choses bato bamoni ke moto tomontaka ye bakusi bamokolo na monaka na nga bino po bokendeki te na masoloko te ye abetaka bato bokoma na niveau ke no soki omoni ngai oleki na yo nazosenga na bino omoni ngai soki omoni ngai na tiki yo na tiki na ngai na koparle na yo donc tu me vois oleki na yo osalaka sambla to moto mutu te parce que ntango osala sambla olokola nga nazalaka direct nakozwa yo mpenza na tio na place na yo keno écoute soki omoni mbala nsima oyo losala sambla kozwa bambata comme ça ocomprendre ke no moto oyo amonaki ne ngai mais aboyeki ne kokipe nga biso tolingi eloko oyo tosala yango ndenge bakoko na biso basalaka mpo na biso lelo tokoma na age oyo tokola tobota tokoma na bapoto toza na bana na bapoto oyo tokanaki komona te parce que non parents n'ont jamais eu la chance ya koya na bamboka tomoni yango biso tomoni yango parce que bango basalaki effort kaka ya mboka na bango et à travers mboka na bango biso te na bapoto lelo tomoni yango c'est grâce à nos parents alors to négliger bango te soki omoni na poto ya okoka te okota libala epai ya mwasi moko babokolaka yo to c'est grâce à moi toza kose vivre zalaka kuna koyina te ngai nakota na ngai libala te koyina nga te parce que ngai naza na façon moko ya comprendre que non naza na libota na kokota jamais libala na kozala toujours mobali oyo ata nazongi ya zero na bandeli toujours donc nasalaka mpona kounir peuple tozala ensemble
to profiter yango liboto na biso ezala ensemble ndenge ba para so bakino to kala modi mika mimbwa lek la bakimosi sikana na bakimosi soko monike ozana yo ekolo na biso te mais okolaki na biso na Congo ozana mutu ya bengo soki mutu abokoma pasteur soki ndenge nini ozoya s'il te plaît zonga na ekolo na yo batu ya bengo soki batu ya wapi zonga na ekolo na Kimbundu laissez les ba Congo ensemble ba continuer soko monike non oza mu Congo ozana motema oya mabe ya division kozala na milien sote pona milien oya division o continuer na milien wana boyaka na milien na biso parce que na milieu ya division bozoko kovanda te bino na bino batu ya division. Et c'est là que boyaka na milieu oya batu baza ko sangana baza na amour po bo panza bango. Boyaka susu te parce que to ko pesa idéologie to monaki yo, to ko pesa chance te. Mais il faut peut-être aussi bambata et puis to exposer yo batu ba mona siko ke non, muto yo kuna ba okene bandi masusu yete. Donc et loko oyo, je vous assure et ko kufate. Tous en a réunion le 29 octobre oyo pour tous en a besoin tout fêter fête ya année oyo tout ça ba compte rendu ya nyoto si tout sali année oyo et puis tout ça la fête ya munene na été na France na 2023 donc ba Congo nyonso to banya ba démarche yango déjà tout ça la fête ya munene na France oyo boko mona konono et ko beta bazombo niso bako ensemble donc je parle na ba Congo ya ngolo bako ensemble toko lia toko mela toko sepela toko bina konono poto ineri peuple na biso to pesa message ya bolingo que partout toko zala toujours toko la modi mika membwa to salaziana ozaya pangi yako kutuke yande osasko yande kubila kanikanda ko ekikuluketo katuloziko mandeko ba oyo balingba panza ana ne Congo bomini yokola te mutu oyo bozomona liboso azana posa ki bokonzi te kasi kosi kenina okala inkeleme fuana lukupondela na lukonda nkeleme mifuana selo diuka ilukembe mo loto masala Kimbo te kwa nani kwa kuna kanani mvimu. Ciao ciao.